Ma question est pour vous, secrétaire général. Depuis 24 heures circule un document signé par le procureur général de la République où votre nom, ainsi que celui du secrétaire national en charge des relations extérieures, du secrétaire général adjoint et d'autres personnalités politiques sont cités pour arrestation. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Ah oui, seulement nous n'avons pas reçu un mandat du procureur. Il est vrai que vous avez reçu l'information, nous la prenons au sérieux. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, s'il faut aussi, il existerait un mandat contre nous, mais je dois rappeler au procureur général que le droit est assis dans ces pays, le droit est assis sur la Constitution. Alors, je vais lui poser la question entre ceux qui violent la Constitution, ceux qui tuent à balles réelles, qui tirent dans des foules, des manifestants, et ceux qui défendent la Constitution, à son avis, qui était arrêtable. Et de continuer pour dire que le 19, moi-même j'étais dans la marche, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu la milice de Kabila tuer les gens. Même moi, et l'honorable Félix qui est là, on était près de la mort. Ce n'est pas un simple mandat qui va nous effrayer. Et d'ailleurs, nous sommes encore au début, il doit faire attention, il doit éviter de mettre de l'huile au feu parce que il doit savoir que nous n'avons pas peur. Personnellement, je le dis, je n'ai pas peur de son mandat. Parce qu'il a vu le peuple affronter la mort. Et ce n'est pas ce mandat qui va nous effrayer. Et s'il veut mettre de l'huile au feu, qu'il ose le faire. Vous vous rendez compte que je viens ici étaler nos problèmes internes? Un homme d'État ne peut pas tout dire sur la place publique. Tozalaki kotambola, tozalaki misato nagu, toyebanaki maso ya mokili. Je te regarde droit dans les yeux. J'ai passé de très bons moments avec Ndeko Jean-Marc. Ndeko Jean-Marc ayebi yango. Je ne peux pas vous dire de quoi s'agit-il. Mais biso moko toyebi secret ya Kambwana. Mantongi, eletaki biso betae. Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, ne gère plus l'UDPS. Toyebanaki maso ya mokili. C'est pour vous dire que tozaki na ba rapprochement ya makasi. Je vais vous dire. Tika Jean-Marc Libanda. Jean-Marc azali opposant. Kofinga oyo ozalaki kofinga Joseph Kabila. Maloba oyo bandai koloba na Joseph Kabila moyibi, ayibaka bambongo, ayibaka ba minere, asalaka boye. Joseph akangaka yote. Félix zalaka reconnaissant quand même. Moussalo Jean-Marc a salé yo. Yo bandai okene ko négocier te. Jean-Marc a négocié partout. Kokendeka kolala babisika mususu, kokendeka boye, ko négocier jusqu'à tel point que Jean-Marc a yeli au pouvoir, a pêché au pouvoir. Lelo okangiye. Bato bazalaki ko négocier pour au pouvoir. Nani Beya lelo azalaki. Akima azana exit. Mais parmi bato bazalaki ko négocier pour lelo comme chef de l'État, Beya wana. Nyonso pourquoi? Parce que bazali batu ya Kananga, bazali batu ya Kasai occidental. Beye mutu Kasai occidental olongoliye otie na boloko. Jean-Marc Kabonde mutu Kasai occidental okangiye otie na boloko. Mukebayi mutu Kasai occidental okangiye otie na boloko. Bande kona yo bayibaka bambongo yo otimbaka pona chilejelo pona boy na boye. Bambongo bayibaka kote ya mbushi Kasai kote ya mbushi maikuna. Okangaka bango te. Ti lelo bafanda kana bango bomelaka na bango bien. Ti lelo yo baza ba conseiller baza koyiba mbongo. Ba camarade na yo bande kona yo nyonso bayibaka bambongo. Okangaka bango te. Muke bayi na boloko muntu akomi kokende inane sans kosambisa mutu. C'est quelle méchanceté. Muke bayi sambisa muke bayi toyeba ke bakangie pourquoi? Mutu na mwasi na bana. Au privé ye kaboye afana na mwasi na yete afana na mbala na yete. Jean-Marc Kabunda moni pasi pona pouvoir oyo. Ko négocier ko kende boye komata kokita ayeko ela yo pouvoir yo fani na ndako. Lelo kangiye pourquoi? Parce que azamu takana. Pouvoir paye ici la ka. Tika Jean-Marc Libanda azali opposant asala musaya na yaki opposant.
tika Jean-Marc Kabundi Libanda azali opposant asala musala na yaki opposant tika Mukebai atako baza bato akananga tika bango Libanda basala musala na bango yo pe sala musala na yo ya Finga baluba ba migrant na Katanga ofinga peba na Selemba te obanda na limete mais na mono lala na Selemba commune munene toana de commune oyo ba grand prêtre ya Congo bafanda commune Gombe toana 3 commune Gombe commune Ngaliema na commune Selemba otiete me makambo na na exemple toi on a 3 grandes communes oyo ba prêtre ya Congo bavanda prêtre ya liboso Vital Kamerhe mwana Gombe Masaro Gombe na Gombe Masaro avanda na Selemba to avanda te Kamerhe na Selemba avanda to avanda te ebongo ba yo mwana limete oyo d'ailleurs Kabu ya kosambaka na parke wana ye bamemela ye kala 4e Kasavubu wana to accompagner ye bakombongo ya baka c'est comme si bolimi ezalaka na balibambe Kabila malfaiteur Kamerhe malfaiteur Kazadia Kazadibe pas malfaiteur Kagame malfaiteur Kabuya malfaiteur Kaboun malfaiteur Caleb Moutom malfaiteur donc bakombo ya baka oyo Kanyama Kasongo Kenya Bubeli oyebi pena basongo bakanyama bakilimbalimba oke pena botwafeka papa oyo kilimbalimba banome inspecteur ya Kinshasa nga na sepeli mais papa komi wana papa bosaki je vous donne l'exemple omoni na musole Etienne Tshisekedi omoni so na musole Etienne plaque oyo ezaka mopanzi boya na piscine na Kaya ya Blaise série na bandoki esalela titre moko campagne série ya campagne électorale série wana tozali na nongo mpe gambela yave mesa bando azonga na karte oyo esalele campagne alojaka biso na plaque wana bijou na se mais na Congo, je ne sais pas, même na Russie, ezalaka boye. Ba généraux ya Congo bana ba place, bana ba immeuble, bana boye. So mutu aza na immeuble, azotonga chantier. Atie na mutu na ye nombre ya mabaya, na ba tete, atia lisusu opération militaire. Pour raisonner place toi. Il ne persévit pas. Il ne persévit pas. Ah bah you. Tu es dans la situation sécuritaire. Ah, qui m'a tapé. Ça. Il va pas. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On a rien fait. Nous réclamons la liberté. La liberté. La liberté. Nous sommes arrêtés justement.
On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Nous réclamons la liberté. La liberté. Nous réclamons la liberté. Nous sommes arrêtés justement.